Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir ma grande famille, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bon dimanche, na biso nyonso, en tout cas nzamba bateli, nzamba zo continuer na kobatela biso, na pesi biso bambote partout, et pas wapi tozwami, nzambe azwa lokumu, tango zuli bakwa kolandanga, cela veut dire que oza en vie, alors comme oza en vie, kombo ya nzambe ekumbama na bomoi na biso. Oui, tozo bondela pour na recommander moment na biso ya masolo na maboko na nzambe. Éternel Dieu, te précieux merci, merci Seigneur, merci Père éternel, merci mobateli malamu na biso, merci nzambo azo continue na kobatela biso kolongisa kobundela pe kosalela biso ya mingi ya kokamwa. Merci na bomo ya ndeko moko na moko oyo azwi libako ya kolandanga papa. Merci na bomo na bango. Merci ya nzambe yo sili na kobatela biso bandeko mabota na biso bateli osali ya mingi ya kokamwa yawe to recommander moment na biso ya masolo na maboko na yo yawe ezala na biso du début jusqu'à la fin onde lobela biso nkolo tia maloba kati na biso oyo ezali ya yo te ezala na esika te ezala ni essence de fin oyo tike te présence na oyo puissance ya bonzambe ezala parmi nous ondisa maloba kati na biso intelligence pe sagesse ezala partage na biso tike te liloba oyo ekobimaka nous ici Seigneur Dieu des armées ekota mwa kitoko na bomo ya bana na yo pe esala misala oyo ya yo te ezala musika yawe na bombi bandeko na nga na maboko na yo batela moko na moko mimonisa pe kokisa kosa ya motema moko na moko po ete ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, amen. Nzamba zwa lokumu. En tout cas, merci beaucoup ma grande famille, merci na ba nyonso oyo bazali na ko soutenir nga. En tout cas, na ko sala ba partage ya ba vidéo na ba j'aime na bino. En tout cas, merci beaucoup. Et yo pe o kozwa libakumba liboso ya kolandanga. En tout cas, na osenga na biso kaka to s'abonner vraiment massivement na chaîne na biso, to s'abonner vraiment, to s'abonner parce que tozali toza kaka pe tozokoba kaka na se ya nguya ya loboko na nzambe to yeba vraiment na ko s'abonner na chaîne na biso, to s'abonner vraiment, to partager. To sala ba partage ya ba vidéo na biso to ba vidéo ekoti to sala ba partage na biso to liker et ba commentaire pe et sala kaka bien. Voilà, en tout cas eloko nazo senga kaka yango wana to s'abonner vraiment, to s'abonner so ozuli bako ya kotala ngai o bénéficier ata na eloko moko ka ya mokie ata moko ka ya mokie omoni ko bénéficier nango o se retrouver na kati en tout cas kolekate s'abonner et ça la bien et ça la ka kitoko et nzambe ya lola akozanga te na kopambola biso. Voilà, nzamba pambola biso en tout cas na pesi bino merci pe bambote ebele. Oui, lelo vraiment toye kolobela sujet moko pe lisusu oyo eza très important pour na biso ba maman, pour na biso basi babi tolobelaka bopeto mwasi, tolobela bopeto mwasi ntango alobela bopeto mwasi batalaka ntina ba intimité biloko eza intime ya mwasi parce que bopeto ebandaka na kati bopeto ezalaka libanda parents te lelo lokola tosungami na biso na ba make-up boye na beti na ngaka mai pam na kie na nga na salon babeti nga mwa make-up na ngai mo elamba bien alenga wana mwasi bato baomona nga baosepa na make-up na nga baosepa na boye bongo sikoyo kati na nga est-ce que kati na nga mpe eza bien, est-ce que kati mpe eza très bien entretenir kati na yo eza très bien entretenir ntango yo tie make-up olati bien bato basepeli ba apprécier beauté na yo et tout bongo sikoyo na kati parce que l'autre fois tolobela déjà bandako to suscité po tolobela ngo kaka même bango moko ba français ba bi la répétition est la mère de la science donc tolobela ngo kaka to continuer kolobela ngo kaka po toza na posa to bongisa toza na posa basi to longwa na mbindo to longwa na salité to longwa na solo to longwa na biloko ezosala biso soni oyo ezosisa biso valeur ya kibomwasi
propriété de valeur à qui bon moi si pour bizaleli pesa na kati na ki bizaleli c'est très important et tant ba mona bizaleli malamu na propriété lisusu moi si wana ozomona ki oza na valeur oza do ba ba ko respecter yo c'est pas que tant ba moni yo bo beti make up na ya bien olati bien la classe olati pe relax na ebite ndenge nyonso to lateli wana kaka mais kati kuna mawa kati kuna mawa esiko uti kutu kolobela kutu te parce que propriété moi si baye bango kana nzoto na été po olata no ozana po so apparaître libanda ta mozo le kozaka na po so apparaître ozaka na po sa ba mono bien ozala bien bon siko kati et bon siko côté yo uti chambre na yo bilamba na yo douche toilette salon ndako cuisine eza ndenge nini kuna pe soki tomoni 5 sur 5 tobeteli yo maboko mais so kuna toke tomoni 1,1 na nzoto kaka boye nde tozolula eza nango na ntina te eza nango na ntina te parce que ozoluka kaka ko apparaître kaka ozo apparaître kaka kati eza ya kobeba esiko outi eza ya kobeba et vraiment yango na nini lelo tolobela na biloko eza intime kaka nde nauti kolobela ya biso bamama ntango tozomona biloko eza intime ya nzoto tosalela po tolataka tozomona bongo soutien gorge na biso tozomona ba sengle oyo ya kati eloko ya kati totiaka na kati tozomona ba sous-vêtements ainsi que ba cycliste mama ndeko mwasi façon nini oentretenaka biloko na yo wana eza na mwasi mosusu akolata cycliste plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois ayebi te kotala mati et surtout soki eza ya couleur et surtout soki ka eza ya noir soki ka eza ya couleur moko boyo ke salité yebanaka te mais mama eza salité parce que ntango yo olati yango déjà plusieurs jours pardon ntango olati yango déjà plusieurs jours ekomi da salité pourquoi parce que eza eloko eza contact direct na nzoto eza eloko eza contact direct na nzoto po bilamba tolata kokolata robe ya liputa okolata libaya okolata chemise okolata bodi okolata eloko nyonso okolata mais ntango mosusu na kati eloko eza na kati non eza nini eloko eza contact direct na poso ya nzoto na nzoto eza nini eza soutien na yo eza sengle na yo ou soit cycliste na yo et bon eza pe na basi mosusu balataka na bango ba sous-vêtements ba cycliste te pardon eza na basi mosusu balataka cycliste te akoka yango te chaleur ekangakangaka basi mosusu balataka ba cycliste te bakoka yango te parce que yo oyo olataka cycliste na yo wana oentretenaka cycliste na yo wana ndenge nini combien de jours après kolata yango nde yo odinisa yango na mai nde ekendaka kozwa mai olati cycliste pendant 1 mois 2 mois 3 mois 3 semaines 4 semaines déjà 1 mois 2 semaines eyebi kutu couleur ya mai te eyokaka kutu mai te ozaka kolongoli okitisi ta mosusu mpo otokaki olia totanda yango eleka mopepe kaka ndenge olongoli yango wana liboke obwaki ndenge obwaki yango wana lobi susu oye vu lobi lisusu oye olongoli oye susu vu kaka na bamilunge wana na basola mitoki na ndenge otoka aplis oza mpe moto otokaka mingi awa faso oyo otokelaka wana mpenza nde kaka otokaka wana mpenza otoki ndeko nanga mwasi faso oyo otokelaka modele oyo otokelaka wana mais olata cycliste na yo ozolata soutien gorge na yo ozolata sengle no ya kati pendant plusieurs jours plusieurs semaines sans que osukolango eza kitoko te po eza déjà biloko eza nango pepele eza eloko moko te ke eza lokola drame moko boye ya kaki soki otia yango na mai il faut obimisa bapake nyonso énergie nyonso mpo osukola yango bien soki mpo ozali na mashine na yo ata kutu soki ozali kutu na mashine na yo alave eza kutu eloko ezo épargne yo kutu mais okolata soutien gorge okolata sengle no ya kati wana otiaka na kati ya bachemise na yo otiaka na kati ya ba-t-shirt na yo otiaka na kati ya biloko na yo olataka babodi et tout ozotika yango salité pendant plusieurs jours yango wana otokaki lobi ntango okendaki wenze okendaki mosala okenda mosusu mpo omona tekaka mpe na wenze akozala na wenze journée bomba moi wana mosusu mpe na biro ata kutu biro yango eza na climatiseur ndeko na nga nzoto ya mwasi ezalaka sensible ezalaka fragile nzoto ya mwasi ezalaka expose na bamicrobe ya ndenge na ndenge soki ozokoentretenir biloko no ya intimité te soki yo moko oyebi kosentretenir te comme il faut
ba soutien gorge ba sengle akati ba cycliste eza biloko oyo minimum 3e jour faut sokola ngo tango lati yango osukoli yango soki omoni ke otekaka obima okendaka mosala okendaka koteka osala activité moko okendaka mosusu na poko ya koyo oza kase okolata yango ntango olati yango bongo après 2 jours na 3e jour otia yango wana olukata mwa petit so na mai te po eza na basi mosusu aotiela mba na mai esali 1 semaine na mai atiela atrempe eloko lokwa ya cycliste eloko lokwa ya sengle eloko lokwa ya soutien gorge otrempe yango pendant 1 semaine okotrempe yango pendant plusieurs jours ba sous-vêtements peut-être ndenge bato mosusu batiaka ba sous-vêtements na ba javel ba sous-vêtements pembe ya couleur pete parce que biloko nyonso tu ya couleur ekendaka nango na javel te ezaka nde ya pembe nde totiaka na ba javel sous-vêtements ya pembe okokotia na javel ntango otiango mpe na javel fo ezala kaka esali ata 2 heures 1 heure 2 heures du temps parce que eloko mpe soko owumisi yango mpe na javel ebenda na couleur nango ekoma petepete ekoma ndenge moko ekebeba même si bilamba nde toyata babilamba ya pembe tout ntango otiango na javel omoni ke misi yango elembisaka bilamba yango moni bato mosusu balingaka bango javel te balingaka na bango javel te po ebebisaka me ntango mpo oyebi kotiaka elamba na yo na javel modèle wana bien sous-vêtement na yo otia yango na javel tala aire omoni ke ata 1 heure 2 heures oyo olongoli osala nini oniki yango otandi mais ozotrempe biloko lokwa ba sous-vêtement biloko lokwa ba sengle ba soutien gorge ba cycliste otrempe yango na mai pendant plusieurs jours on a bimaka nazala fatigué mais zela jour ozala na ndako osokoli yango mais zela jour ozala na ndako otiango na mai ozala na leto ozosalasala misala mosusu oye osali nini osokoli yango directement otie na singa osokoli yango directement otie na singa soutien gorge cycliste basengle ya kati eza biloko mwasi okolata plusieurs jours te sans que osokola yango oza koseexpose na bamicrobe bainfection bainfection mpe eloko mebele ya banzoto omona mutu bambuma ebimi yo biloko ebimi yo biloko mosusu ebimi yo na nzoto ke infection outi na nini na makila na nzoto mpo ozolata eloko na oyo ezokanga na nzoto ozolata yango plusieurs jours siko bilamba tosokola noki po anzo bike bodi na ngani eza sete fo nabeta ngo namona osali mo afona sokola ngo mais wana oyebi ka loko eza nango na kati mutu est-ce que yo ozosala ngo mpona mutu osala ngo mpona mutu te obi wana eza nango elamba kati wana eza nango elamba kati eyebaka nango te eza nango elamba kati eyebaka nango te na olata na kaka bongo surtout biso ba mama po eza pe ka biloko na biso ba mama ta mosusu bozalaki na kifiançailles bien na kisheri na mobali na yo oyebi ke bwana rendez-vous abengi yo tokokutana boye jour boye tokutana yo wana ozo sukoli obongisi yango bien oyebi ke elona na rendez-vous mais bando kota libala mama na ngai bando kota libala bando bala okota libala soutien na sous-vêtement na cycliste na sengle na wakati pona osokola ngo c'est tout un problème so peno vandi osutuki okomo osutuka neti eloko moko fona sokola soutien fona sokola cycliste fona sokola okomi donc osutukela ngo lokwa eloko moko bozosutuka donc mpo anini obosanaki omonika fona sokola osutuki eza eloko ofo ezala automatique po eza biloko mpe esenga ezalaka ebele ozomona eza biloko mpe esengaka kaka ezalaka ebele eloko lokwa cycliste soutien basengle mike ya kati ezalaka mpe eloko ezalaka moko te quand même ezala eloko ofo ozala nango kaka ebele po bike ozochange régulièrement ozochange wana bacycliste na basengle nde na lobi parce que eza bato mosusu bachangeaka soutien chaque jour ozomona ntango ozochange soutien chaque jour alati olobi alati bato babimaka chaque jour quoi bato babimaka chaque jour po peut-être so ozana na ndako oza na temps changer soutien chaque jour te peut-être okolata ngo oke wenze osali mwa course moko osali nini ozongi mais na bato babima chaque jour mona ntango chaque jour achange donc ntango okosala bongo na fin en semaine normalement faut sokola biloko no wana nyonso otandi yango otie na moi ale esali bien esali kaka kitoko eza biloko ofo esukwamaka eza biloko okoko négligé te olati soutien déjà ozomona mwasi alati soutien tango yo moko ozolongola déjà ozomona déjà basinga omona da basinga no ya soutien déjà komi noir surtout eza ba soutien couleur frappant omona ngo déjà c'est komi noir awa omona singa soutien komi noir ozotala singa soutien déjà sika eyeba na mingi salite singa na ba awa
ozomona ozotala déjà c'est comme noir mais longola mais sokola ngonde konanga il faut sokola comment yo ko lata soutien olati soutien olati soutien olati soutien olati soutien oyebi jour sokola e soutien te oyebi jour sokola soutien na te en tamel dozolata ngona nzoto surtout na ba maman pe ba melisaka tant oyebi ko zana mwana ozomelisa soutien na offre sur ma chaque jour pour nous ezana na solo nanu ya mabele ma ya mabele tango ezobima ezana solo wana ekokanga donc solo na sala sola zei tant ozotia ngona nzo na ndako ozo sanctionner bilamant ezosala sola zei donc tant ozana ozomelisa donc soutien na yo il faut se voir chaque jour et changera ngope chaque jour et se voir chaque jour au changera ngope chaque jour ozomelisa mwana ata kuto bimaki ozwana na mwana azomela mais ozobima okie musala okei musala oye tita mususu après midi pourquoi oyo melisa mwana mais tango oyo komelisa mwana wana soutien na olongoli wana olataki olongoli soutien eza na eta nini po deja otoki deja avant nanu kuta omelisa mwana deja fo sukola na nzoto sikoyo osokoli nzoto oui c'est bien mais sikoyo soutien oyo olongoli wana lobi susu oyo olati okabo mosusu mpo mona oyeka opesi mwana osali boye donc non fo koyeba kosukola babiloko na biso ya intimité eloko lokola cycliste eloko lokola soutien eza biloko oyo ekovanda plusieurs jours ya mwasi salite te basengle ya kati etu basous-vêtement eza na basi mosusu batrampa basous-vêtement eloko lokola sous-vêtement ozotrampe yango pendant plusieurs jours otrampe yo wana ozolata obwaki liboke olati obwaki nga na mona yango salite namona yango salite amwa soki eza ya pembe nde nauti koloba ya couleur ya pembe ta mosusu esplitage mo omoni ke afuna sukola ona ntango na moi javel moi quelques minutes owumisi te olongoli otie na singa comment okozwela okokoya sous-vêtement osangisi yango liboke esala na ndeni mpo bokoma ntina niveau wana ya osangisa basous-vêtement maboke otrampe oyo obandi kosokola yango osokoli ovandeli yango ozweli yango temps fo kozwela yango temps bien sûr mais temps wana po osokola no par jour osokoli soki eza ya pembe ou bien ya couleur omoni ke afo na trempe yango quelques minutes quelques heures oui osali osokoli mais yo okomisa basous-vêtement liboke ebele osangisi yango ebele neti makasa kwanga apo yo kotia obandi kotrampe ba sous-vêtement esala soni osalaki epa na bino mobala bande komona na bandenge moko boye mobala bande kozoyo bandenge moko boye rendez-vous yo wana okoboma nzoto osali boye mais sikoyo makambo oyo bande kobomela nzoto libanda sikoyo pourquoi pa na kati ya ndako na oyo bomela yango nzoto négligence yango ya nini salite yango ya nini balese ale yango ya nini kotika biloko eza ya intimité na o modele wana ozosokola yango te ozotika yango ndenge wana ozotika yango ndenge na basoutien basous-vêtement toyeba bakosokola bacycliste basengle ya kati eza biloko oyo eza eloko ya intimité na yo eza eloko ezolakisa bopeto ya mwasi ezolakisa soin na yo totika mbindo olatela mba chere osombela mba chere ozi osombi kabelo na motu otie nzamba apamboli otie elamba otie mais kilo mpona okende osomba basous-vêtement kilo mwasi mosusu ozomonaka abimisa ata nefisi kata 20-30 dollars oyo asomba ata basous-vêtement na ye mwa quelque soutien ebe yango ezalaka nango eloko akati yango moto ekipaka nango te yango ezalaka nango eloko akati ekipaka nango te akolata kaka wana okotala boye cycliste eta mosusu esi etoboki basous-vêtement kutu koloba te soutien kutu tika na yo mais okomona mwasi azosomba elamba cher azosomba chaussure a cher azosomba sac a cher mais basous-vêtement na basoutien na eza na eta nini basous-vêtement na basoutien na eza na eta nini bacycliste na eza na eta nini soki alata ya cycliste parce que mwasi nyonso tute nde alata ya cycliste bamosusu bakoka yango te soki olata yango eza na eta nini estce ndenge obimisaka ba 50 dollars wana osombi elamba osombi suki osombi chaussure osombi saki estce oza mpe capable ya kobimisa osomba soutien osomba sous-vêtement osomba bacycliste na yo bamama tobongisa so mwasi ezalaka na kati ti libanda ezalaka libanda te ezalaka te ntango tozalaki chéri na ndosala bongo mpo amonanga soin mpo amonanga mwasi asali te ntango tozalaki chéri fana asala nasi na bale
kasi na koti na kati ya ndako contrôler pe te mama ka ndenge bandeki kosala libanda na multiplier kutu nde lisusu multiplier kutu nde lisusu ekoma lisusu ya bien lisusu ya kitoko lisusu ekoma lisusu très bien entretenu lisusu na ndenge ya mokie te mpo wana banda otanda ngo mpa na bino mais soki oyo banda otanda ngo na dushe bien na esika mobali no azomona ntango mosusu mpo mpona na bato mona ndako baomona esopa yo omona basi mosusu bakoka kotanda banini na bango basoutien na bango na basikisa bango bato bango te akokaka yango kuna soki wapi donc azomonake soki atia yango awa libanda boye na moi ebeta ata moi ata na singa awa ata bato bakomona pardon fo ezala kaka kuna ekokama kuna okokoka yango mpe kuna ekauki kaka na molungi ya ndako me repase ata volata okorepase mpe te okolata yango kaka ndenge wana osila te eza mpe na eta moko ya bien te eya na eta moko ya kitoko te eya na eta kitoko te eya na eta moko ya bien te tobongisa mwasi yeba kozwa soin ya babiloko na yo intime yeba kozwa soin ya basous-vêtements na yo basoutien na yo bongisa sukolaka yango eza eloko oyo olata plusieurs jours te bacancer de sein mpe yango wana ekoti eza biloko mosusu ezoya mpona basalite ya basi mpona basalite yo olati soutien ezwi bamulunge bamitoki bamipepe bachene olati yango eza nini kosokola soutien ezwaka combien de minutes kosokola cycliste ezwaka combien de minutes kosokola sengano akati kozwaka combien de minutes parce que ta mosusu bilamba tolataka olati bomoni ke ebebi nango totiki ezwi mopepe okumbi otie mais biloko wana ezozwa molunge ya nzoto ezokanga na nzoto fo esukwama eza mpe nzoto ya mwasi il faut esukwama epuis ntango yo ozozwa soin ya babiloko nde wana kontrole mpe ya mobali na yo parce que eza mpe na bamibali mosusu balataka basuki loti na bango une semaine 5 jours 4 jours 3 jours mobali aolataka asuki loti kaka moko wana mwasi aza ta kuna te ye kuta omona esunga asunge makasi aosugi alata nango atika yango so wana ngana aosokola na ata te donc alatalata nango kuta azokontrole kuta ata te aza ta kuna te asata kuna te deja ya yo moko deja ozozwa soin nango te osko ozwa soin ya oyo mobali ndeni donc otika ye ata lati 2 semaines yo kuta oyeba te ata lati yango 1 semaine yo kuta oyeba te toyeba kobongisa bamama tobongisa zala propre zala soin yeba kozwa soin ya biloko na yo zwa soin ya biloko no ya nzoto yango wana fierté na yo yango wana oner na yo yango wana lokumu no esengo no yango wana parce que yo moko deja ntango olata eloko eza propre yo moko deja oza sur ebike naza propre libanda ntina kati naza propre eza te kolati eloko yo moko oyebi ke yo mo deja obeta deja osentir deja ke non eya na solo moko ezobima na kati ata soutien oyo nayebi so na soko te sikisa yo moko deja olongoli yango otokaki tanda ata oyebi ke lobi okolata yango tanda otandi te kaka ndenge olongoli yango ti yango liboke lobi susu oyo olongoli oyo ozwi otandaki yango ata te beta ata mwa ekota ata mwa mopepe moko boye ekota te otikaki yango kaka na motoki kaka nde olongoli otie kaka liboke bongo apres lobi susu oyo olati soutien oyo olati okosokola elamba okodepanse mais okobosana osomba soutien ozobosana osomba cycliste okobosana osomba sous-vêtement na yo kosokola yango moins tobongisa toyeba kozwa soin ya biloko na biso c'est très important eza mpona lokumu na biso eza mpe mpona kobatela nzoto na biso na bainfection bamaladi makambo ya ndenge na ndenge nzoto ya mwasi eza tellement fragile nzoto ya mwasi eza fragile eza ntango ozozwa soin ya biloko te oza kose expose na bamicrobe oza kose expose na bainfection oza kose expose na makambo ya ndenge na ndenge nzambe nalola pambola biso voilà ezalaki bongo mama abi nde nayaki vraiment na sujet na biso ya mokolo ya lelo tosolola topartage tobongisa na bandeko na nga bamama na nga nzambe wana akozanga te kopambola biso voilà en tout cas topartage vidéo topartage vraiment tolike otali vidéo kotikala nango yo moko te sala pe partage na yo sala partage et puis like et ba commentaire na bino et salanga bien et salanga ka kitoko nzamba lola akozanga te na kopambola biso tokutani mbala esimanga na bino je vous aime tellement beaucoup de gros bisous bye.